Bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tous là ensemble, kakande to partager Nabino. Nazana li solo moko bandeko balobi des shows beta li solo oyo toyeba nani azoko sanani. Famille moko bazolela quelque part. Problème eza na Allemagne. Bandeko na Allemagne balobi des shows tolingi o beta li solo oyo pe opesa conseil. Mais li solo oyo tolingi toyeba na kati nani azoko sanani. Na kolinga olandanga très attentivement opesa biso conseil na sima ya li solo. Tozo beta li solo mukuse. Mais makambo ya na kati désordre eza na kati toyebite nani lokuta. Nani azoko sanani, nani alinga escroquer nani. To beta li solo alelo. Mais na ko rappeler mutu moko tia cloche de notification. Cloche de notification et ko permettre yo otalaka ba émission na biso na temps réel. Soko talinga mbali boso s'abonner, le plus important, n'oubliez pas activer vos cloches de notification, c'est-à-dire ngonga. Ngonga na oso keza activer au bandota la ba émission na biso na temps réel to beta li solo alelo. Problème o eza na Allemagne. Question eza boye. Mobali azalaki na Kinshasa. Tant papa azalaki na Kinshasa alingaka chéri car nde tozala na ba chéri na Kinshasa babotaka mwana moko na chéri wana babala na kite bazali no ba chéri babota yi mwana moko et ko koma na ba 2001 mobali a voyagé aye na Allemagne. Mobali na Allemagne a continué vie na ye relation na mwasi na ye na Kinshasa ekatanaki na chéri ekatanaki baso la raté ou bien à l'époque moi communication ezaki difficile. Ba 2001 communication ezaki vraiment difficile au début. Relation en fait et katanara nango bazaki susko solate mais atikaka chéri na ena mwana moko na Kinshasa. Et ko koma na ba 2004 chéri pe azu voyage aye na France. Ni solo e bandia. Landanga très bien yaya. To partager pe ma solo des choses tant to tali ma solo yaya partager pour tous na besoin ba conseil. Tous na besoin bandeko nyonso ba meka ko comprendre eloko moko to meka ko zoa. Mayele ba erreur to sala ki liboso yate. Yango papa maman tango tali émission des shows ko bosa na raté to partagera na suka. To partagera yaya c'est très important. To betali solo. 2004 moi c'est na France. Mobali na Allemagne akomaki déjà na makangu mususu bande ko vivre na makangu mususu na Allemagne. Tango moi sina ye na France, yo ebika réseaux sociaux Facebook, Messenger, WhatsApp. Baye ko kuta na lisusu na niveau ba réseaux sociaux, bazongisi relation. Babandi ko solola. Na kati ya ko solola makangu o ya Allemagne, atuni mobali na ye, nazomona yo ozo solola na mwasi na France. Eza nani? Mobali na Allemagne akosi makangu na ye na Allemagne. Alobi te fille oyo tozalaka na ye ki chéri na Kinshasa, tobotaka na ye mwana moko. Me bolingo esila kala. Eloko etikali kaka relation ya mwana. Relation ya mwana nde esangisi nga na ye yango tozo solola pona yeba eta ya santé ya mwana ainsi de suite ndenge ezalaka. Yoka. Bayemba na banzembo atango akala libala oyo ya mwana na kati masuwe kokufaka libongo ekotikalaka mama na leya na webi ndenge continue kanga na sukela yango ka wana. C'est-à-dire ezana mabala mususu eki kotika kaka mwana na kati mekeba mwana okiko benda singa pe azongisi relation. Faites attention. Biloko mususu oui libala ya mwana na kati ekufaka te mais des fois mwana okiko tia pont azongisi relais ya papa na mama pe bolingo ezongi susu e marché. Je suis sûr pe esalama ebele toyebi yango. Mobali akosa mobali na en fait mobali akosa makangu ne na Allemagne po babala ni te ba makangu. Na landa kaka intérêt mwasi ya mwana. Bref, et ko sala même mobali abandi kolongwa na Allemagne, abandi ko kendo tala mwana na France. Po alobia Hollande nde mwana. Aoketa mwasi te aokendo tala mwana na France.
akenda akotala mwana ainsi de suite mikolo ezo continue kokende. Chose grave. Et kokoma na mama mo mobali ake na France abali mama mwana na ye wana o babotaka mwana na Kinshasa. Chéri non. Libala ezalaki te, bolingo etikalaki ya mwana na kati, mais na suka abali ye. Ake na France, mariage esalami, abali mwana mwasi wana azongi na Allemagne. Chose grave, tango azongi na Allemagne, ayebisi makangu na ye ya Allemagne. Mwana mwasi wana ndenge tobalani na ye, ngam na bali ete. Yende abimisi bambongo na ye moko, a forcé tout ça la na ye mariage. Mais nga nazali na posa na ete, nabimisi mbongo te po na mariage wana. Yoka, na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Na yebisa rabino bandeko basi, tika mobali abala yo. Toboite, kobala ya lelo tolingi, comment dirais-je, tolingi to monana, et monana na miso abato. Ba fete kafu kafu, oui, on ne disconvient pas. To sangisa mbongo fete ndenge koma lelo, mais ata na tango akala, mobali soka ye kobala mwasi na lobi na tango akala, faut to comprendre, faut to comprendre bien. Na lobi boye na bandeli na tango akala, sikoyo te. Na tango akala ezalaki mobali soka ye kobala mwasi, mobali akozwa charge ya kobala mwasi tina niveau ya fete. Famille ya mwasi basala rassemblement recette moko ya muke balamba biloko ya coutume oyo famille ya mobali bakomema pa na bango ndenge ezalaki na tango akala. Mais na monde actuel lokola tobengi yango je ne sais pas makambo echanze non toke na oka bon makambo echanza et comment soki mobali obala mwasi ezosenga to sangisa bambongo pona fête ya kafu kafu to louer ba voiture ba salle belé. Oui, c'est bien. Je suis sûr toza d'accord biso nyonso nga pe na d'accord. Ezalaka nango pona lokumu na nga na mwasi nanga to sala fête na biso emona na po bato polo pe bazanga rate bata songi bazanga rate yango pe to kuma osala ke to tiani maboko mwasi na mobali pour fête ezala bien na miso abato. Je suis d'accord avec ça. Eza na mambo esala mara tozo sala ngo. Mais oyo mwasi okoki kosala te yaya ko bakisaka jamais mbongo na mbongo a libala o bazobalela yo nde kote toza fete eza problème te to lobela fete te biloko o mobali azo somba po babala mwasi maman okoki kotia même pas 1 centime veste à papa kimbundi ya maman biloko nyonso bakosenga comme ba bien de mariage maman okoki kotia même pas 1 centime tika mobali apesa oyo azana ngo atakute kokite abalo ata pesi biloko ndambo mbima na pochi na ye. C'est ça. Apesi na ye biloko ndambo fete ya kafu kafu. Mais biloko nyonso apesa ya libala ibima na pochi na ye. Wana nde libala. Mais soki ba kobala ona libala moko be bapesi biloko nyonso, bapesi biloko double. Mais biloko nyonso bapesi ya libala mbongo wana eza ya yo moko mwasi. Est égal à 0 au mibali. Soko luka babalo po bamona ke bapesa ki bataba, bapesa ki ba super na ba veste belé. Mais na kata ba veste wana, veste moko ya mobali, veste misatu mwasi ya misombaki. Babali yo na ba super 4, na kata 4 super moko mobali ya sombaki, 3 super yo moko bakisaki. O mibali. Ndimela ngelo na yebso o mibali. Yango moni mabali ezozala na impact te. Parce que mobali azana yo vraiment considération te po asala dépense moko te po azwa yo. A souffra na epete po azwayo o mibala yo moko. Vraiment ba comportement o eza mingi na ba erreur o eza en fait ba erreur o eza mingi na bande kwa basi. Ndeko mwasi o landaka de show. Yaya so bobala ni nanu te. So mobali no linga bala yo. Linga kuta pesi ne mbongo ndambo. Abali yo. Linga kuta pesi na mbongo ndambo mais abala yo na mutoki na ye ya 5 heures. Mbongo ndambo abala yo yaya. Linga kutundengo wana me kolinga te obimisa mbongo na opo batu bamona lobi libala wana eza na importance te lobi mobali wa peso ba langage ba vérité wana tango bima libanda sans salibala ezaka isuste na kangi parenthèse tozonga na sujet mobali azongi akebisa mwasi na Allemagne nga na bali eta mibali po ba mbongo wana nyonso esalani ya balibala wana yanga te eza ya ye moko. Bref bazo continuer ko vivre chose grave. Mobali aye kobela kaka na ba confinement tant to koma ina mamba ba confinement. Mobali abeli akoti hôpital. Ba bengi mwasi na France, yaka mobali no azobela. Mobali mwasi atikala koya te.
Moi, c'est apesi réponse non, tout ça na ba contexte ya maladie ou taï koleka moyen à déplacer, ils a été. Bref, baye ko tia déconfinement batu babimi ba libérer ba frontière. Ba bengi moi si mobali auti na hôpital, abimi na hôpital azana ndako. Mobali azo souffrir ye moko na ndako. Mais abala. Famille ya mobali ba komi ko réclamer, ba obi mais tozo comprendre te. Comment moi si o biso to bali na mbongo na biso alingi koya kotala ndeko na biso te. Yango totuni nani azokosa nani. Est-ce que mobali ayebisaka famille na bango vérité ke abalaka mwasi wana te mwasi amibala? Est-ce que réellement de mobali ayebisa makangu na ye abala mwasi te mwasi nde abala ye eza bongo? To fungola ba piste. Soki réellement abalaki mwasi wana. Est-ce que mwasi akai kozanga koya kotala ye yango tolobi ko bala eza important parce que soko obali mwasi okozana na ki autorité likolo na ye. Mais mwasi o obala te yaya qui autorité no eza réduite okozana lilobate likolo na ye ndimelanga c'est vrai makambo ezo sala mayango des shows d'Enar TV ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir rien que la vérité yaya olingna ko saponani yaya soko bala mwasi okozana ki autorité likolo na ye soko bala mwasi te des fois basi ba matela rabiso c'est ça. Yango datu nani famille ba olinga ba yeba est-ce que réellement balaka ye to eza penda ya solo mwasi ami balaka pour comment expliquer mutako cho hôpital mwasi ayete na ndenge abimi mwasi ayete et chose grave depuis abala mwasi 3 ans depuis abala mwasi atikala konyata na Allemagne te mwasi atikala konyata na Allemagne te et soki mobali alinga ke etala mwasi na France mwasi nde fois benga ye ya oki ko kende bikende la te na France. Faut moi sinda peso programme yaka mukolo tel yaka sanza tel. Est-ce que bablo ko wana nyoso lingo loba nini yango ba piste toza na ona kati. Sadi yango to loba mo côté na biso mibali toza na ba erreur. Moi si soko bali ete to moi si abakesi yo mbongo libala ya romonela yo. Po ebi ke mbongo yo balela eza ya yote. C'est ça. Biso pe toza na ba erreur côté moko. Maintenant na minute mobali azobela moi si azomona na te batu na mobali pa azolia munoko o azo sala mais oui bongo soka azo sala to yebi muto akozala azo sala azana contrat signé mais est-ce que okiko zo ata 5 jours te aya kotala mobali est-ce que okiko créer ata rubrique ya maladie te alongwa kaka 5 jours aya kotala mobali 3 ans mobali ka anda kenda pa mwasi et puis mobali ava longwa na Allemagne pour que na France mwasi nde fois benga ye so ba bengi yote ko yate salima wa passe na son bande ko babi des shows beta li solo pesa conseil eloko ni yo komona na kati yao eloko ni yo moyi na kati nani azokosa nani est-ce que mobali abala mwasi te akosa famille ki abala est-ce que réellement abala ye na mbongo na ye to eza ya solo mwasi amibala yango to palper deka mwasi kolingaka te opesa mobali mbongo abala yo biso pe mibali to bala rabasi ya solo parce que mwasi oyo zo bala na mbongo eza soki ba eza 10 000 7 000 ya mwasi 3 000 ya yo mwasi wana ko diriger ete yango pe mwasi azoboya koya peut-être ngana omoni soka ba piste parce que soki réellement balaki na bambongo non akokai koya yango mobali azangi ki autorité ya coordonner mwasi po ya kotala ye et sali mawa passe na soni famille bazo réclamer balobi des shows beta li solo pesa conseil mais le plus important tolingi o pesa biso conseil na kati qui a tort qui a raison qui a raison qui a tort nani azokosa nani na beteli o li solo akosi makangu na ye na Allemagne to bandai kolingana kaka pona mwana na kati na ndao kendo tala mwana mena suka abali o ya France nde mwasi na ye mais azongi na Allemagne ayebisi makangu na yenga na bali ete ye monde amibali po yenda bimisi bambongo forcer mariage tout ça wana abeli mwasi atikali koyate mwasi alobi confinement sili mwasi ayete mwasi abi non ngana azo sala na temps ya koya puna te c'est vrai mwasi oyo balaki c'est vrai mobali oyo balaki o famille balobi des shows ata soki mobali abali na mbongo ya mwasi na ye mais est-ce que mwasi oki kozala na souci te oya kotala mobali wana ata soki mobali wana abalaki yo na mbongo ya yo moko ou bien yo moko balaki mobali mais soki vraiment olingi mobali yaya oui esalama nango pe mais soki bolingo ezali akokaki koya kotala mobali mais mwana mwasi atikali même pas konyata na Allemagne mobali azo souffrir ye moko na Allemagne depuis hôpital
na ndenge abimi hôpital mwasi atikali komonana te yango famille balobi des shows beta lisolo pesa conseil toyoka nini bandeko baoki koloba na kati nani azokosa nani na kati ya lisolo oyo pesa biso conseil sur clavier ekosala bien benga des shows de Nar TV na ba sujet ya bientôt lo belango pardon benga biso na ba sujet ya bientôt lo belango ekosala bien numéro na nga ngwana ezo circuler gravé na WhatsApp okozwanga pesa biso ba sujet bien oyo komeli ekomela ba misuste voilà notre ambition aimez commenter votre émission ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao